Beauté bandeko balandi, a question d'actualité. Toyebi ete bozalaka fidèle toujours wana pona kolanda ngawa bino maman Constance bo like bo partager ba o ba s'abonner na nte bo s'abonner na chaîne na biso toza toujours disponible pona ko servir peuple na ba information ba sangolo lenge kani mboka eza ko tambola. Matondo mingi dernière vidéo oyo monsieur Honoré Ngbanda Zamboko Atumba président national ya Apareko asalaki dernièrement vidéo ana ezalaki en rapport na réseau moko très puissant international ezali ko fonctionner loko la pieuvre loko la mafia oyo et se mettre en place na République démocratique du Congo pour na ko surveiller ba frontière ko piller mboka pe ko ça la prédation ya ba richesse ya mboka. Alors vidéo ana e bendaki ba réaction mingi et ba réaction ana ezali ko benga moi ba précision oyo mokonzi Apareko andimi ko pesa na quelques batu oyo bazali présent awa autour ya conférence virtuelle oyo pona kotuna ye mituna ezali bongo ndeko Libita Libongo oyo ya Radio Bendele pe ndeko na biso Eric 123 oyo bolandaka ba émission na ye ezali produite depuis ba pays scandinave pona kobanda conférence virtuelle oyo tokopesa maloba epa ya Libita pona atuna motuna ya yambo mbote besonore Ngbanda Zamboko Atumba besonore motuna nanga ya yambo ezali likolo ya message pe la révélation menene uti kosala epesi mwa poko na mboka Congo et surtout na mboka oyo bazali impliqué na kati na ba révélation na wana Tonigito yeba na ba réseau na yo mesodoro Ngbanda Zamboko Atumba est-ce que ba réaction ezali ba réaction nini ezala kati mpe lisusu na kati na réseau yo otangi biso mingi ezalaki réseau ya ba Zambien mpe ba Canado Camerounais muto bazana kati mais boni yo accent particulier na yo ezali likolo ya Rwanda malobo mboka yo mesodoro Ngbanda Zamboko Atumba mbote mingi ndeko Libita Libongo pona motuna moyen na pesi mbote na Kerwin pe na Eric 123 pe na bandeko baso ba kolanda biso bipai biso bazwami ya solo ndenge otuni ba réaction ezali ebele tozui ba réaction na Kinshasa na Kigali na Afrique du Sud mais combat toze ko mener ezali ba benga un combat d'intelligence pour toze face na ba réseau de renseignement oeze ko sala mosala ya pénétration et peine abiso donc makambo yozo découvrir monguna ayeba nyonso te mais eloko na koki koyebisa bino ezali que banguna oyo ya biso ba Rwandais surtout à partir ya Kigali ndenge bamoni que tobimisi sekele ya pieuvre na bango ya kotaki na kati ya mboka eh bien ba croiser maboko te bomoni déjà une délégation eyaki Félix Tshisekedi autai ko yambango ba ye po na makambo yo matali Union africaine donc au monique déjà même Union africaine wana fungoli mo moke parenthèse po na koloba que présidence ya Union africaine obozo kanisa ke kozana Kinshasa mais vrai président nango azena Kigali pe ko comprendre yango encore na makambo to ko solo la lelo donc wane le deuxième mandat ya Union africaine ya Paul Kagame mais na kati ya délégation ya kona bomoni secrétaire général ya service ya renseignement ya Kigali aye na kati na okende mosika te moto na moto attirer conclusion na donc bazé ko nyingana bazali ba décider même que ba passer au na ligne ko yebi sabine ezé que ba décider compte tenu du fait que ba moni ndenge bana ya Congo baje ko telema pe baje ko traquer bango de toutes parts le quoi toujours sur la nabino bango ba décider ba passer na vitesse supérieure c'est-à-dire que va passer vraiment en action et à accélérer balkanisation ko kata katamboka na biso plan yo basé na mosi ko ezeba banda na katanga po ba dévier un peu de tension et na côté à Kivu donc tango ko sila nini katanga ko nginda kuna siko attention ya mokili ete kuna ba beti pe côté à Kivu na côté ya Ituri
Donc, il faut penakati ya shema wana Hippolyte Kanambe azali pleinement impliqué. Mais on est des dossiers to traiter à mon ami colonisé ko ya parce que zali problème et tumba wana tuze nango et sili na inote. Donc, na lingi simplement ko yebi sabino que réaction ndengo tuni libita ezali makasi. Mais mutuna oba kisi olobi réseau ba zambien na ba pa ya mosusu bazena kati pona nini na zeko concentrer yango likolo na ba rwandais ozana raison réseau eza esimbami na ba zambien moto ya simbi tete ya réseau James Ndambo aza zambien ambassadeur Friday Nyambe oyo azali ko sungaye aza ambassadeur ya Edgar Lungu azepe zambien. Mais nakoki meme kobakisa un élément oyo nalobi tolobaki yango na communication eleki te. Aimé Mongo oyo azali directeur juridique ya société ya nani ya James Ndambo, mais azali impliqué na côté qui c'est la mwana ya président zambien Edgar Lungu, mwana na ye ya mwasi Tasila Lungu aze côté qui c'est la mabele oyo ya bandundu ya mai ndombe oyo naze koloba wa boye batu ya mai ndombe bayebi ke Aimé Mongo azali na conflit na même na ba tribunaux pour alingi côté qui c'est la absolument azali na conflit avec ba propriétaire de terre oyo ya mai ndombe pour alingi côté qui c'est la maman wana le mwasi mwana mwasi ya président zambien mabele oyo ya mai ndombe. Mais tomituna ye boyebi malamu ke société ndenge na uti kolimbola bino na mbalo elekaki que société wana ya James Ndambo ezei ko sala makambo ya ko surveillance na ba satellite. Donc azé na monde na ba connexion ya bato baze ko détecter ba richesse ya mboka na biso na se ya mabele. Eloko nini oyo boye mwana ya président zambien oya mwasi alingi kozwa na mabele oyo ezai na mai ndombe. Est-ce que eloko nini eze na se ya mabele wana? Point d'interrogation. Donc moni libita, c'est pour vous dire que nazali conscient que réseau wana ezeko salema na ba zambien. Mais pourquoi nalobi que ezali réseau rwandais? Et c'est tout simplement parce que batu baye bakamati réseau wana ba simbi réseau wana ba promoteur pe bato ba manager ya nini ya réseau wana ezali ba rwandais. Eze Paul Kagame na Joseph Kabila bangonde batu bakotisi réseau wana epai na biso eleko ndeko na bango Deyo Nyarugabo azalaki nano na tete ya nini ya Ofida avant kufa bango baso wana batu basali pour que nini société wana multinationale ya James Ndambo ekota bipa ibiso oyo na lakisi bino eza na domaine ya communication pe na domaine ya surveillance ya ba frontière pour que bango nde ba contrôler yango malamu. Voilà tino na lobi dossier wana ezali dossier ya ba rwandais, mais ba rwandais ba poni ba zambien comme couverture. Ba zambien ba je ko servir na couverture loko la biso toze na problème officiel na ba zambien te toko zala kiliba po toko kanisa ke tozo traiter na ba zambien, alors que derrière ba zambien ezalinde bango moko batu bazali ko sala mosala moewana. Donc il faut toyeba que nini maemaso ata réseau oyo boitoze ko sala ezali réseau ya banani ba zambien bazena kati, mais esimbami na ba rwandais baze ko se servir na bango comme simple couverture. Toko pesa siko maloba epai ya ndeko Eric 123 po atuna pe oyaye motuna. Merci, Monsieur Kerwin, de m'avoir accordé la parole et je vais aller juste au but.
ma question est celle-ci. Papa Honoré Ngwanda, nous avons observé dans la présentation du dossier de Théo Bendera, qu'on appelle aussi Théophile Badouane, comme si, comme une sorte d'hésitation au sujet de son identité, alors qu'il est le personnage clé du réseau. Au début, sa photo n'avait même pas été présentée et son nom était modifié sur les documents écrits quelques heures après. Pourtant, il est le personnage clé du réseau. Alors, que devons-nous retenir de ce monsieur Papa Honoré Ngwanda? Merci. Eric, bonjour. Merci pour la motuna. Oui, Eric, nous sommes ici devant une enquête de renseignement. Donc, dans cette enquête de renseignement, on n'a pas tous les éléments à la fois. Donc, on est étape par étape au fur et à mesure. Pour qu'on soit élémentaire, et dès qu'on a un élément, on ne se contente pas de cet élément. Il faut qu'on vérifie, qu'on revérifie. Et ce qu'il faut, pour Rongoli Yango, pour qu'il maintenant qu'on loue l'élément vrai. Et c'est ça. Ce n'est pas le tâtonnement. C'est la poursuite normale de l'enquête. Et pour te montrer, les lois, au moment où vous posez la question, j'ai devant moi la fiche presque complète. Il y a Théo Bendera qui est Théo Bendera, mais qui s'appelle normalement Théophile Badouana. Donc, tu as vu que maintenant Théophile Badouana, il a fait de très bonnes études à Sorbonne, à Paris, et c'est là qu'il a rencontré qui notre sœur, une Congolaise. Oyo ye abali mais na koter kombo na ye na kobimisa kombo na ye parce que na enquête oyo na sali na moni que ndeko na biso ya mwasi aze na kati ya réseau anate et puis basé ko fanda pe lisusu penza isika moko te. Alors na koki ko compromettre vie privée na ye pour na kopesa ba détail te na yebi que leki na biso ya mwasi wana baboti na ye bana misato na Badouana, un garçon et deux filles bakutanaki na France. Notre sœur est allée à Montréal, Lélo Azena au Canada, à Montréal, à la tête d'un grand organisme, avec mené Vinaye honorablement. Mais Badouana, tango bakutana qui n'apparaît, d'ailleurs même Badouana a joué la nationalité canadienne derrière Mwasinaye, notre sœur congolaise, a présenté Kuna comme congolais parce qu'Azaki Tosola Lingala. Pourquoi? Parce que Théophile Badouana tango azaki na France. Azaki déjà na milieu, il y a des musiciens congolais. Azaki déjà comme producteur, tu es ko joa ba trace na ye na babilo ko na tanto mené toujours remonter na banquette. Azaraki na ba milieu, ba musiciens congolais. Asola Kalingala parfaitement. Donc abandaki ko évoluer na milieu wana depuis très longtemps et aujourd'hui Azali ko évoluer facilement na Kinshasa parce que aze na milieu ya biso ya ba congolais depuis longtemps pe a komi na Congo na Kinshasa il y a plus de 12 ans. Donc aze moto yo aze le quoi poisson na kati ya mai. Pour te dire to même na téléphone na ye canadien o ya zo utiliser yango na Kinshasa. To na numéro nango mais to nyonso ze na kati ya fiche. Donc c'est pour vous dire que effectivement ezali tâtonnement ezali plutôt une poursuite d'enquête maintenant. To maîtriser profil na mobimba fiche na ndenge na uti kopesa quelques éléments au bokoki koyeba il y a d'autres éléments na kopesa binote po ezeba éléments oyo tozo garder yango pour na poursuite ya mosala oyo tokosala lobby pour na ko démanteler pe ko détruire le réseau wana. Monsieur Honoré Ngwanda na prenaki dernièrement par vidéo oyo osalaki dernièrement que outaki ko perdre grand frère na yo, je profite de l'occasion pour nous présenter mes condoléances les plus attristées. Alors, Motuna Nangeza Liboé, par rapport à la vidéo salaki dernièrement, Otangaki kombo ya mutu moko oyo azali canadien d'origine camerounaise, kombo naye Théophile Badouana. Olobaki que Théophile Badouana, bon, ça c'est subsidiaire, hein, azalaka balaka congolaise et azali na Congo, mais en tout cas officiellement, il est connu comme étant camerounais. Alors, olobaki que azali ko entretenir réseau moko munene ya ba jeune fille et ba jeune fille wana bazali ko retrouver bango na ba milieu estudiantin ti kuna na présidence. Alors ezali quand même ba propos moko
assez grave où ils allaient toucher directement sécurité à étudiants et sécurité na niveau ya présidence. Mais qu'on se limite quand na koloba ya ko sala affirmation générale ah bon azana réseau boye na boye sans kokene na ngoti na suka, c'est un peu frustrant. Est-ce que okoki kotanga quelques kombote pour na ko corroborer ba propos na yo et puis ko prévenir danger oyo bato basali ko courir notamment ba étudiants et pourquoi pas même ceux qui osent contester présidence yango, il a la signature du pays, pourquoi pas ko prévenir danger na présidence. Merci beaucoup Kerwin, merci pour les condoléances et merci pour l'attention. Ozan a raison on a relevé l'importance et à citer Bakombo. C'est vrai. Les alliés assez délicats parce que dossier c'est pas pour le spectacle. C'est un dossier, comme tu dis, qui a touché la sécurité de l'État. Sauf que moi, n'a jamais occupé un dossier personnellement parce qu'il a touché réellement la sécurité de l'État. Et il est vrai, ce qui n'a pas en même temps qu'on soit la précaution pour citer le combo, il y a bateau mingité. Et c'est une raison que tu as battre en même temps. Au moins, il y a banabasi, il y a nani, il y a badouana, azali ko utiliser bango. Maintenant, n'a pas ça l'enquête. N'a pas poursuivre na bozindo pour na koyeba. Est-ce que banabasi bana? Est-ce que bayebi comme agent ya Rwanda ou bien azeko traité na bango simplement comme un séducteur? Peut azeko utiliser simplement la séduction peut l'amour de l'argent pour après à ça l'andenge obiso tobengaka na langage professionnel soutirage à ça la bango soutirage peut azalaka peut orienter bango pour na ko impacter sur la situation ya mboka na biso. Cela est la vérité parce que au moni loko aka oyo lobi nini na lobaki ya présidence ndenge lobi mais na présidence motu oyo boye l'une des filles clé oyo boye badouana azeko traité na ye ezali lek na biso ya mwasi madame Lydie Omanga. Mais Lydie Omanga comme oyebi azalaki dernièrement directrice ya communication ya présidence de la République, donc moni domaine ya communication ya présidence de la République, mais comme azalaki proche na Kamere balongoli yewana maintenant azali vice-présidente na autorité de régulation de la poste de télécommunication, donc un poste aussi stratégique. Alors maintenant le tout est de savoir est-ce que moto la fille y a traité na ye, est-ce que ayebi que moto yo boywana oyo bango na ebaje ko kutana. Est-ce qu'il y a une véritable identité naïe pe mosala ya zo sala pona Rwanda? Voilà tout le travail que nous faisons parce qu'il ne faut pas que ceux qui n'attendent comme batwa que ne là traîtresse non, ce n'est pas ça, c'est la même chose avec pour les étudiants. Parce que côté étudiant, motonani oye badouana avec manipulé de l'autre côté. C'est la présidente nationale des représentants de la représentation des étudiants congolais. Madame ou mademoiselle Priska Manyala, il y a Zali présidente, il y a représentation des étudiants congolais, la REC, Azaki élu le 24 août 2019. N'a pas fiche où est tout constitué. Mais les nani badouana ati grappe du colonaye. Est-ce que les qui n'habitent à moi si na moni azali pratiquement na âge ya bana nangai ya suka? Cette pauvre fille, est-ce que ayebi qui est badouana? Je doute fort. Mais ayebi que a koki ko soutirer makambo ebele
boze kolukani ne pe na bino akoki pe ko orienter ye kuna pe na bino na étudiant comme température zénine bolingi ko sala sikane non bokende bomote bo sala nde boye ainsi de suite ye a ko orienter la pauvre fille avec les orientations ko uta Kigali pa na biso. Voilà danger parce que batu ebele ne connaissant pas le danger ya mosala ya o naze ko signaler bokanisa ke ze biloko moko ce n'est pas que bokende ko s'attaquer na bana wana automatiquement parce que bazali ebele bana basi na bana mibali bazo sala na ba grands hôtels, hôtel Arome, hôtel Bella Riva, bazali ebele. C'est un grand danger. Et là on a dit que ba Rwandais ba koti bi pa ebele. Donc ndenge lobi Kerwin n'a cité les deux cas là pour que comprendre que on ne parle pas en l'air. Mais ce n'est pas que, en même temps, ils allaient que Bokende peut crucifier ces deux jeunes filles inutilement, automatiquement. Parce qu'en disant comme cela, Bango maintenant, avec qui Moutoué avec au traité, parfois, bako comprendre, makambo mosusu ya zaki ko senga Bango toko lobe la Bango, bako comprendre yango maintenant. Et ce qui balinga kamboka na Bango, bako couper le pont. Topesi maloba lisusu pona motuna na ndeko Eric 123. Merci une fois de plus. Papa Honoré Ngwanda, avez-vous des indices ou des faits qui montrent que les Rwandais préfèrent et privilégient Yann Fumwetu à François Béa? Nous avons entendu certaines langues au sein des milliers de services qui s'accusent mutuellement d'être vos informateurs. Qu'en dites-vous, Papa Honoré Ngwanda, à ce sujet? Merci. Eric, il y a beaucoup de faits. Nakanishi, nakati ya masolo ndenge tango tokosola waboye boko découvrir il y a beaucoup de faits. Makelelo ezekoleka nakati na bango nyonso to nalobela kibino nakati ya message na utai kopesa. James Kabarebe a téléphoné na Yann Fumwetu. Pour Yann Fumwetu ayebisa na président na ye Félix Tshisekedi que malamu contrat ba élargir le contrat ya James Ndambo et Kende et komati na ba frontière nyonso libwa. Ozomona te que il y a quelque chose qui ne va pas là. Yann Fumwetu azali assistant ya François Béa qui est conseiller spécial. Mais James Kabarebe préfère Kobenga Yann Fumwetu pour aller qui sa message. C'est ça qu'on appelle préférence. Et dernièrement, Yann Fumwetu bazo zoye na société o ya nini na réseau ya ba Rwandais pour na kusala ka ba voyage. Dernier voyage o ebimisa ki même un problème a kendeki na Afrique du Sud. A yambama ki na nani na ba konji kuna na Afrique du Sud. A Longwe na Afrique du Sud, a kei na Rwanda na Kigali. A zongaki na Kinshasa par Rwandais. Et yango nyingisaki bango. Donc bamoni na effectivement na niveau ya ba service na kanisi na kozongela yango encore tout à l'heure bazali effectivement na ba problème oyo bazé komono que nini Yann Fumwetu prend de l'ampleur auprès des Rwandais par rapport na bango. Il y a des indices et c'est ça à mon avis selon nini ba enquête ya waboye de loko ezeko tungisa bango munene ezali yango wana. Alors ndenge loko lobi nini na kati ya bango ba agent bazé ko s'accusaka na kati na bango que oya lobi ya yo motoze ko informer Honoré Ngwanda nini leki na ngai Eric. Quand on est dans un pays normal, la question ne devrait pas être qui a informé Honoré Ngwanda. La question devait être qui trahit le pays avec le Rwanda. Nanyo avec coopérer na Rwanda contre les intérêts du Congo. Voilà la vraie question. Mais non, les messieurs, comme leur préoccupation est ailleurs, eh bien, pour Nabango, le grand problème, ce n'est pas qui trahit parce que pour Nabango, Rwanda a chef Nabango, Kigali, Kagame a chef Nabango,
cabaret de chef Nabango, problème ne se pose pas. Donc le problème est qui informe Mbanda. Et pour ça, je dis, ils vont courir. Pour aller informer. Ils vont courir et puis nazo kepe na bango nini tel atindi peut-être moi mbongo et pas ya Honoré Ngwanda tel François Béa peut-être atindi mbongo Béa azo soupçonné Yann Fumouat azo ko soupçonné Inzoun comme que c'est soupçonné, ils vont courir. Ils ne me connaissent pas, tous ces gens. Batu na ba chef na bango likolo, batu na nani Hippolyte Kanambe. Il a envoyé des gens avec des chèques de 6 millions de dollars, des chèques en blanc, du banda, on a recruter, il n'a pas réussi. Donc ce n'est pas eux, Nakati Nabango, qui réussiront à me recruter. N'a-t-ce que informations, ils peuvent courir. Ndeko Libita Libongo pe azali na mutuna mususu Libita malobombo kayo. Tout à l'heure, mibale zali mais Honoré Ngwanda toli to ba bomba mini evai na kati na contrat oyo ba accordé na compagnie ya James Ndambo pe ba avantage nini evandi kuna na kati pe na sena yango mais Honoré Ngwanda toli to yeba lisusu ba conséquences nini ezali pour la République démocratique du Congo likolo ya contrat oyo pe ba collabo nini ba sungaki misala oyo mpote James Ndambo azwa contrat wana po misala oyo ezalaka toujours bana mboka bavandi na sima po ba favoriser masolo oyo euti koleka. Merci malomo mboka yo monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Atumba. Dans un premier temps, contrat il y a AIFS et à James Ndambo ezalaki ko concerner simplement Matadi. Donc, poste, il y a Ofida, il y a Degerad, il y a Douane, Nabiso, na Matadi, na Kinshasa, pe na Est, c'est-à-dire, poste frontalier avec Sud-Soudan, avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Mais deuxième contrat, oyo penza oyo koptiera biso fungoli biso miso. Et ces contrats oyo ezali komi étendre sur les 9 frontières. C'est-à-dire le Rwanda s'est attribué l'exclusivité, il a mis attribué le monopole, il a qu'au surveiller la frontière na biso avec les 9 pays. Oyo tozei na yango. Et pour un contrat wana gain financier, c'est-à-dire pour na kokende ko installer pareil wana nyonso bazo somba pareil wana, je vous précise d'après éléments et enquête na zenango ni affiche na zenango ko somba biloko wana biso bazo somba ngo na budget ya Congo. Installer yango tango esili oyebi bafuti bango combien 44 millions de dollars. Oyo bafuti na société à James Ndambo AIFS, African Union Financial Service. Et en plus il y a mbongo bafuti bango wana. Tenez-vous bien que na clause ya contrat wana na ba élément tozui, eh bien toutes les recettes de l'OFIDA oyo kozala issu na contrôle oyo ya 9 frontières avec pareil, il y a société à James Ndambo, eh bien, toutes les recettes de l'OFIDA, 2%. Et ça, automatiquement, et pas il y a James Ndambo, donc il y a réseau, où il y a Rwandais, où il y a Simbi. Mais quand on a toujours 2%, vous avez un moquet. Mes recettes à OFIDA, ça se chiffre à des milliards de dollars par mois, par an. Et je dis même par mois. Parce que quand tu as na caisse na bisote, mosu sezo kende na Kigali, mosu sezo komi volatiliser na ba fraude. Mais le peu, quand tu as en milliards par mois, par an, alors,
James Ndambo na réseau naïe basé na 2% là-dedans. Donc voilà déjà en ce qui concerne nini domaine wana, mais on tourne ba complice na côté wana na kokina e bisabino polele que il y a un fort lobbying, il y a ba congolais oyo baze ko soutenir réseau oyo boye pe okozo ba congolais wana baze na présidence de la république, baze na kati ya ba service spécialisé, basé même na kati ya parlement na assemblée nationale. Donc Monique James Ndambo a na batonaye partout pour que ba dossier naye et les cas comme une lettre à la poste. Oyo nyoso basé ko sala oyo. Ndenge Kerwin Maizo alobaki nanga que peut-être il vaut mieux to citer les noms. Na ko citer un peu les Congolais oyo rien que ba oyo ba edaki dossier oyo il y a deuxième extension, il y a accord, il y a surveillance et il y a ba frontière na biso. Ba congolais ni boye ba simba ki dossier wana ba aider ba zaki ba complice pour na kosunga dossier wana ele kamalam. Na présidence assistant, il y a conseiller spécial, il y a chef de l'état, Yann Fumwetu, il y a azaki penza na tête. Aimé Mongo oh, on a eu kolobela bino tout à l'heure avec moi c'est président Lungu ya Zambie. Y a zali cadre ya AUFS, directeur juridique, mais aza congolais. Na ebisi bino ki azalaki candidat gouverneur na Maindombe. Donc yepe azali moto oyo a côté la ki penza simba ki dossier wana. Moto ya misato oyo a simba ki pe dossier wana, un congolais, Claude Ibalanki et Colomba. Ye azali a mi penza personnel et a Félix, c'est quoi azalaki conseiller spécial et a Félix Tshisekedi. Avant ba élection azalaki conseiller spécial na domaine et a diplomatie et a stratégie, mais azali de formation ingénieur, il y a télécommunication, un grand technicien. Pe azali homme d'affaires, azali qui na Afrique du Sud. C'est là, na Afrique du Sud, que yé na James Ndambo ba yebanaki. Donc ce sont des anciennes connaissances avant que James Ndambo a comme Kinshasa. Donc yé azé pesa dans le cœur. Il y a nini ya système ou il y a katina nina système comme l'un des bras droits il y a James Ndambo et une ancienne connaissance na yende moto Félix Tshisekedi ati na momoto zosola ye moto azé na tête ya mécanisme national du suivi de l'accord d'Addis Abeba. Donc ce ne sont pas de n'importe qui et ces bateaux basés clépés na katia cercle restreint. Il y a Félix Tshisekedi. En plus de ces gens-là, les loyoboye, pardon, na kati ya ba Congolais au Bazaraki autour ya dossier wana, il y avait 2 députés. Oyo, to relevé bango na kati ya ba trace ya nini ya misala wana, François Nzekouye, un député national, et Modéron Simba, député national, et celui-ci, d'après l'élément Ozui, Azali d'origine tutsi rwandaise par son père. Donc, au moment que réseau wana et koki ko sungate le kwa ndenge Kervino Aizo bela kinga tout à l'heure réussite ça les makanara soki biso ba congolais to zena katite et ko réussir te. Donc ce sont des congolais oyo bazali complices ya nini ya dossier oyo wana ndenge otuni libita. Ce sont ces congolais là. Mais les libita na question na yo sur complicité ya ba congolais. Et je vous permettre na zongela en même temps préoccupation. Il y a Eric 123 tout à l'heure en ce qui concerne remue-ménage. Ezali na kati ya ba différents chefs de services na mboka pour na ko tracer bino pe na peuple congolais na élite politique congolaise importance. Il y a ba fait
pe ba conséquences tokoki ko tirer pour botala comment la sphère ya ba service ezali complètement phagocyté. Ezali nakoki ko banana ba na deux constats ya minene mibale. Constat ya liboso oyo na mi rendre compte na ezali nini. Ezali na nini ba na constater que ba responsable ya ba service de renseignement et de sécurité presque bango banso bazali conscient et là qu'on a dit de la bino ezali très important. Bango banso bazali conscient que le pouvoir est à Félix Tshisekedi et outi na Kigali. Et par conséquent, comportement na bango banso ezali plutôt ko lukako kengele ko batela que bonne relation entre Félix Tshisekedi et le Rwanda. Ce qui fait que na kati ya ba service na banketo na outi ko sala, j'ai découvert un état d'esprit moko o ebangi singai mingi. Les gens, même en enquête o esike bimi, po botuna ki même question au niveau ya réaction. Na niveau ya réaction, les gens ba chef de service baze komi inquiété te pona koyeba que ndenge nini Rwanda akoteli ba service na biso non. Bango pona bango baze ko préoccupation na bango monene zali bazala bango banso en bonne relation avec le Rwanda, avec les autorités rwandaises. Pe babate la bonne relation entre Félix Tshisekedi et Kigali. C'est à cela que bango banso basé kotambla donc ko collaborer na Rwanda na kati ya ba service congolais lelo ezali une menace te. Menace ezali nde soki motoye ko luka bimisa sekere wana lokola naze ko bimisa maintenant, là je suis dangereux. Mais bango moko loko basé ko travailler na nini ya mukonya nini na Rwanda, problème était. Deuxième constat on a ça les ennemis, c'est que tous les chefs des services, presque tous sans exception, ils se battent pour na kozala dans les bonnes grâces. Il y a Paul Kagame na Rwanda, pe dans les bonnes grâces il y a James Ndambo au bango nyonso bazo benga e chairman na milieu à service. C'est ce qui fait que aux hommes basé génété et ni les Rwandais ni les chefs des services ni Félix Tshisekedi, personne n'est gêné que ce soit une autorité à Kigali qui téléphone à un chef de service, un responsable de service, James Ndambo, pour que à transmettre na chef d'État les instructions, il y a Paul Kagame na Kigali. Bande konangai. Mais je suis chef d'État, yo chef ya ba service oye koye bisangai a nazaki na contact na président mboka mosusu ya lobi o sala boy. Mais le même jour yo zeko longwa na mosala. Mais non, ezeko gêner ni Félix ni bango, au contraire, ezeko simplement pour provoquer jalousie na kati na bango pour dire mais pourquoi tel à Joshua a joué plus de préséance ou de préférence là-bas Rwandais, parce que Eric 123 tout n'a qu'un problème et ma préférence tout à l'heure. Il y a mon a brossé un peu le tableau, voyez quelle est la situation auto découvrir à travers nini situation la lutte au bozo mon ba fuite ezo bima quand même na ba journaux moi moke na ba média ezali lutte de positionnement. Il y a un intérêt, il y a un chef de service autour, il y a Rwanda, puis il y a représentant na Rwanda, il y a réseau James Ndambo. Je vous présenter un peu les éléments où il y a commis déroulé après extension, il y a contrat. Lorsque James Ndambo a réussi son deuxième contrat à Kamaki contrôle la frontière Mobimba. Bakende ki ko fêter événement wana na Dubaï. James Ndambo a memi équipe ya ba Congolais on a utaki ko tangela bino.
ba Congolais ba nauta ki kotangela bino wana, les 3 à la présidence et les 2 conseillers et les 2 députés nationaux amemi bango na Dubaï. Kuna na Dubaï, champagne, chambre, apesi bango cadeau, Toyota Patrol, dernier cri, moto na moto. James Ndambo a remettre na Claude Ibalanki $1 million pour na ba délégation bazalaki wana. Elombe a dû 500 000 à garder pour naye et le reste à Kaboli na ba mosusu. Donc motuna mota senge komi débrouiller pour biloko wana ekoma na Kinshasa. Ni motuna motage a futa pona mituka na ekoma na Kinshasa. Mais nano ndenge na banquette todo sala ba véhicule wana ne komi na Kinshasa te. Mais le problème est monene zeni. Pona kotali sabino élément na zuta kolobaka basé pour se battre bango nyonso pona positionnement. Tango séjour il y a Dubaï et Syrie. Chef na bango chairman James Ndambo azui nani Théo Badouana, azui Aimé Mongo qui est son directeur juridique, azui Yann Fumuatu pour ba continuer na équipe restreinte ba mosusu nyonso bazonga Kinshasa. Et c'est ici Ibalanki te pour na ebisi bino que ye azé comme considéré comme l'ancien ami ya chairman Nabango James Ndambo. Le fait que James Ndambo a joué Théo Badouana, ye azé motu ya AUFS, problème ezalite, Aimé Mongo, aza directeur juridique na AUFS, problème ezalite, mais le col a joué Kaka Yann Fumuatu, qui est le motu ya service, ba kei, ye a keite, et puis si efface na motema. Parce que nani équipe wana ya moke et continue na Turquie, de Turquie ba kei na Biélorussie na Minsk pona kokende kosala ba achat ya ba équipement. Claude Ibalanki tango azongi na Kinshasa, furieux qui n'a pas été retenu alors que c'est lui l'ancien ami de James Ndambo, accueille maintenant Kofunda Yann Fumuatu et Paya, chef naye François Beya. Pourquoi que Kofunda? Parce que François Beya ne savait pas que Yann Fumuatu azalaki na Dubaï. Parce que François Beya, tango Yann Fumuatu abimi, a signé là qui est Mokanda, autorisation de sortie pour les soins médicaux na Paris. Et c'est de Paris que Yann Fumuatu a rejoint Dubaï. Alors, furieux, pendant que Sabino maintenant la lutte d'influence, nous avons ça maintenant des faits, de Nani Kervin au Sengaki, eh bien, c'est comme cela que l'autre est allé l'accuser, et pas il y a chef naïe François Beya. Mais comme François Beya sait que lui aussi est dans le réseau, mais à mon avis maintenant que adjoint naïe a passé dessus, et ça dit question, Nani Eric 23 tout à l'heure, quelles sont les preuves que Nini Bazeko préférait Yann Fumuatu? Eh bien, François Beya a mis rendre compte que Yann Fumuatu est préféré à lui. Et maintenant, lui ne pouvant pas aller directement qu'au fond des pas à Félix Tshisekedi, il est allé voir Inzoun. Inzoun est allé à l'obi Awaboye Tala moto et azo oli abiso. Azo kamatabiso de vitesse. Inzoun est allé alerter Félix Tshisekedi. Oyo naze koloba ezali naze kozwa renseignement wana na kati na bango na se ya makolo ya Félix Tshisekedi pe ya François Beya ye moko. Inzoun a sali rapport na Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a interpellé camarade na ye Yann Fumuatu parce que camarade ya Félix Tshisekedi monene a interpellé na téléphone
oyo naze koloba Félix Tshisekedi peuvent yemoko avec témoin ayebi eloko naze koloba a interpella ki Yann Fumuetu atuni ye ozali wapi ok kosala nini na Biélorussie avec James Ndambo pona kosombaka ba biloko ya ba équipement na mandoki alors que yo ozai motu ya nini ya ba service te. Félix Tshisekedi se rappellera de ce que j'ai dit. Parce que motu oyo apesi ezai ba fait oyo tozai nango vérifier et recouper. Et ayebisi na James Ndambo, je ne sais pas où il se trouvait, ou bien à Joaki est na Biélorussie, ou bien à Joaki est na Turquie, ou bien quelque part en Europe, ça je sais pas, mais na yebi ka Joaki Yann Fumuatu, pe alobi na ye zonga ou apesoko komi yaka komona ngai po pesa nga explication. Donc omoni ba tension eze minene. Ce qui fait que même tango Yann Fumuatu a zongi, et puis même va voyage ya kendeki en Afrique du Sud, a kutani na ba konjikuna, et pesi encore kaka, lokola aleka qui a comité na Kigali, de Kigali à rejoindre Kinshasa par Rwandais, tout cela est coupé ça. Pourquoi? Parce que Batoubaye, il y a le réseau. Il y a Yann Fumua, il y a James Ndambo. Bazali commis rendre compte que Yann Fumuatu leur coûte moins cher et ils estiment que François Béa, Naba Mosusu, coûter beaucoup plus cher, ils sont beaucoup plus gourmands dans les rémunérations qu'ils demandent. Donc c'est pour vous montrer que autour il y a Félix Tshisekedi. Bato yo mingi bayaka kotungisanga. Ah, Honoré Ngwanda, pourquoi vous ne voulez pas rentrer? Yaka aider Félix et tout ça. Vous voyez, na tableau yo na zeko pesa. Et zeko tali sabino que Félix ye moko. Ayebi que azena maboko ya ba Rwandais. Ba service na ye ezena maboko ya ba Rwandais. Bino bokotu na papa Honoré Ngwanda kende kokota na kati po o aider Félix. Na kokende ko banda wapi na njiri na kokende ko banda wapi na kote nini onga na kokende ko mi situer po na banda ko aider Félix ye moko na maboko ya Rwandais ba service na maboko ya Rwandais ba communication na maboko ya Rwandais ba surveillance ya frontière na maboko ya Rwandais. Donc nyonso eze na maboko ya Rwandais ye moko na ba service na ye ba ko mi préoccuper te ba bima na maboko ya Rwandais mais bazai plutôt ko batela ke batu mosusu ba ya ko déranger système wana te yango no moli ko bazo wena kuna menani na kati na biso azo trahir azo ko informer Honoré Ngwanda na ba secret nyonso. Donc ne yango na liko yebisa bango ke batika komitungisa ko ba ko zwa réponse te ba ko zwa réponse te. Mais aujourd'hui bino ba congolais boze komona que situation oyo toze na ngoze situation oyo ezali dangereuse. Donc nini Félix na ba service ezali mobimba na maboko ya ba Rwandais. C'est pour cette raison que nazai ko insister chaque fois na lobi awa toze na solution moko ko pikola tout le système. Bon, motuna nangai ya suka ezali nangina yeba tango o saliba révélation wana. Toyebi généralement lorsqu'on s'attaque à un réseau puissant, généralement ba représailles ezalaka. Est-ce que ozali ko craindre te pour na sécurité na yo? Et question ezali un peu subsidiaire. Et na lobaka ngo mingi nga na lobaka kaka na tuna kaka mutuna oyo et après bon nayebi kokoloba stratégie pas en public mais tongito yeba quand même réseau oyo ezali très puissant oyo ezo sala ba dégâts na mboka. Est-ce que tokosuka kaka na dénonciation ou ba ou prévoir quelque chose pour na ko démanteler yango malgré toute puissance na bango ndenge ezali komona na vraiment sur le papier? Kervin, je comprends que opposer question telle que vous opposez pour aux alliés un professionnel et à domaine et à renseignement. Oyebi, les que c'est que biso na yo toze ko sala maintenant.
mosala na osa maintenant et je risque monene nazozwa mais nasi nazwi mais mosala nazo kosala banda nini message oyo napesaki pe oyo touti kosala na yo lelo ona bino lelo ndenge nazo kopesa ba détail comment nini réseau ezali organisé, comment ezali structuré, modus operandi nango nyonso nazo kopesa bino na bimisi yango en public. Mais c'est ça le démantèlement. Na démantelé, nazo ko démanteler réseau oyo ya ba Rwandais parce que ba kokokali susu ko coopérer te. Tango nazo ko yebisa polele que bazali na ba réseau na bango na kati ya ba hôtel. Lelo na tangi meme tokei to tangi meme ba kombo ya bana basi oyo baze ko utiliser ya ba conseiller ya ba collaborateur ya Félix o baze na kati ya présidence ya ba baze na kati ya parlement mais vous croyez que ce réseau va fonctionner demain et vous fonctionnez sous soutien bazali en colère na kana Kigali c'est ce que j'apprends na yebi que bazali en colère. Basi ba décida liwa na ngai kuna comme plusieurs fois. Mais Martin Luther King aloba une chose. Soki yo motu na kati ya mokili oyo. Ozei na cause moko pour laquelle ozei ko bunda pe ozei prêt que okufa pona yango te alors yo tina na ya koza mokili ezate. Tozei na mokili motu na destin na ye Kerwin. C'est mon destin. Et là qu'on a dit que ça c'est parce que Dieu a investi en moi. Le peuple congolais a investi en moi. Formation n'a vu, expérience n'a vu et pédicoloté. Je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter. Le peuple a investi pour que n'a joie formation ou n'a vu et devant le danger, j'ai le devoir. Parce que bino ozakako minimiser mingi quand il y a un fait important, le quoi toujours ça, là, que non, c'est simple dénonciation, non. C'est le démantèlement du réseau. Binonde, vous avez pour comprendre, en 1996, Tango Banguna Bami Bombanaki derrière Afdel, n'a prévenaki Bino. Mais on ne m'a pas écouté. En 1998, quand il y a eu les fausses rébellions, j'ai prévenu le peuple congolais, mais on ne m'a pas écouté. En 2001, Tango Bakotiseri Bisso, cheval de Troie, Hippolyte Kanambe, na Yebisaki, on ne m'a pas écouté. En 2004, quand on a convoqué le faux dialogue intercongolais, Nani na San City, j'ai fait la même chose. En 2017, lorsque Babandaki négociation secrète avec la famille Tshisekedi, j'ai crié, on m'a injurié. Mais après, Félix Yewan a commis le résultat, mais en 2019, qu'il y avait une fausse alternance. Au basé qu'on présentait Bino sous forme de fausse coalition. Les gens n'avaient pas cru. Yango lele bimi polele. Bango moko ba reconnaître Yango. Alors aujourd'hui, pour la 7e fois, et le 7 c'est le chiffre de Dieu, Nazeko yebi sabino que Nguma ou Pièvre oya côté libiso pour changer ma méthode. Banguna va changer méthode pour nani Kerwin. C'est parce que toujours dévoilé Bango. Soit te dévoiler Bango va changer méthode. Te dévoiler Bango va changer méthode. Maintenant, ici, quand vous avez Nini Kanambe, maintenant, Nini FCC, maintenant, Union Sacrée, les lois de Bini Sakabino, tout ça, ils allaient autour, il y a mangeoire. Bah, politiciens, nyonso. Félix Azobini Sabango danse avec les Rwandais. Autour, il y a mangeoire. Mangeoire et l'ongwe na Kingakati, et commune à cité à Oya, échanger place, échanger combo, et commune, c'est simplement maintenant, Union Sacrée, de national,
Et tout le monde danse là tout autour, union sacrée, union sacrée. Tout le monde est devenu spécialiste à constitution. Constitution, constitution, élection, majorité parlementaire et tout. Mais dans l'autre temps, Munguna a commis pièvre à Koti, a accéléré le système. J'ai fait ma part en faisant ce que Nazo Sala Nabino Kervin, Tozali déjà qu'au démanteler le réseau. Réseau est allé déjà démantelé, mais il faut que aujourd'hui biso nakati oyo ya nini ya nani na niveau ya mosala toze ko sala parce que nakati ya résistance ngana ze ko lutter à plusieurs niveaux, niveau politique, niveau diplomatique et niveau secret. On a benga kango na seyamai na kuku. Et Kotiola yangote kolbate a toujours nini problème en coucou. Non, parce qu'il y a tosé la résistance, il y a des actions que nous devons mener bolingate nini secrètement. Résistance c'est ce que Zaraki na France on n'invente pas la poudre. Ba François Mitterrand tant ba kotaki na résistance ba ngonyos ba komaki na ba kombo ya code. On ne les connaissait même pas. Bazaraki n'a pas combo ya code parce que la résistance ça se mène secrètement à un certain niveau jusque les koya ko bimisa motu pour la partie où ezali visible iceberg. Donc les kinangai to mi découragé te combat yo toze nango naze ko yebisa bino e kamati niveau ya makasi soki banguna ba komi na kanda baze ko changer méthode. Ezali parce que toze ko dénoncer ba stratégie na bango. Ko dénoncer stratégie ya munguna eze ko obligé ye à revoir la copie. Na yebisi nino ne bandelia wa que ba réaction e salemi na Kigali na koki ko pesa bino nyonso te parce que naze na obligation ya ko protéger ba source na ngai. Parce que l'information monsieur disait que dès que opesi ba yebi que il faut eutiao. Parce que niveau et accès à l'information est allé moquer. Cercle est allé trop restreint. Donc, Ngai n'a qu'à l'acheter. Bah, Congolais, toi, bah, que le danger est là parce que Bango, bah, télémi. Bah, il va passer à la vitesse supérieure, na yebisibino. Et ça, niveau ya Katanga, niveau ya Kivu, pe ya Ituri. C'est à nous maintenant de réveiller tous les Congolais. Bami détourner, kokanisate que recette zemi satomi ne mitano. Bami détourner na ba Congolais bazo bimi sabango dans ces union sacrée. Pomboka ezali na likama kuna na est. Et cela na bino na ngai tozali capable na kosala yango. Que Dieu vous bénisse. Ingeta. Bandeko balandi ya kobaki sezali te toko continuer kolanda suite ya likambo na mokolo na lobby mais pona lelo tosuki awa toyebi ete bozalaka fidèle toujours wana pona kolanda ngawa bino mama Constance bo like bo partager ba ba s'abonner na nute bo s'abonner na chaîne na biso toza toujours disponible pona ko servir peuple na ba information ba sangolo lenge kani mboka eza kotambola.